Bob Marley abotama na papa Mundele anglais, c'était un capitaine anglais. Oyo azalaki na ba plantation ya diamant. Maman ya Bob Marley azaki mwindu lokola ngai. Peut-être kolekana ngai. C'est ainsi que Mundele papa na ye capitaine Marley nde abotisaki esclave na bango. Moko yebi bien que maman na bana bolingo mingi ezalaka côté ya ba maman et que lokola capitaine Marley azalaki mutu ya armée ndenge nazoloba capitaine abandaki kokende mingi na bitumba ya armée anglaise. C'est ainsi que Bob Marley abanda kotikala na mama na ye azotala ba condition ya mabe oyo ba mindele mususu wandaki kosala contre mama na ye yango wana ye passe révoltaki pona kolakisa ke bato mwindu pe bazali bato lokola bato nyonso pe ba mayele koleka ba mindele na ye mobimba asacrifiaka yango po abundela bato mwindu balongwa na mulili place bazalaki balongwa na discrimination o bango moko na et puis faiblesse na bango bandako mimona ke baza batu te bakoma batu lokola batu nyonso pe baleka na bamindele parce que balekaka bamindele na mayele. Biso totelemi awa balobi yo otelemi wapi yango nazosenga bino bosabone vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bomona bagag ba émission éducative boni bomona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso totelemi biso bakona biso mesiko s'abonner alors massivement ici ka bakomi abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, qualité chaîne kitoko mafuta wapi bo s'abonner ka awa nulle part ailleurs teke malamu moko ya moninga awa ba papa na biso ya benga na komba président Godé to ko manola na molai nango pe na mozindo en tout cas on va toujours branché na komba Mosakoli Boyka. Vraiment merci beaucoup pour la présence na bino na plateau na ngai vraiment papa na biso Godé. Merci beaucoup. Merci aussi à papa na biso Consulat Mundeba. Merci maman Dagina. Merci pour comme bino bon to ko ba na mozindo na biso na mozindo makamto toni awa bani ko ba nanu on mekanto ko rappeler biso date na biso le 11 mai 1981 et rappellera on date ya le 11 mai 1981 et zola qui sa date ya liwa ya kondo Bob Marley. Voilà. Bob Marley moko ya bayembi ya Afrika na biso mobimba. Voilà, merci beaucoup moko ya bayembi ya Afrika na biso mobimba. Toko ba beko ba mozizo na biso. Na mo pose dinga mingi style wala na habité zara poussé par nini parce que na mo na parce que mingi to rara ba to style ba mingi mais quand même oza na habité zara poussé par nini pose la na ngambo wana. D'abord il faut que l'obake ngai moko avant parler ngai moko na zarasta. Voilà. Mais Rasta, il y a deux catégories. Il y a Rasta. Barasta o balata kabadred lokola baninga na ngai oyo bazali awa. Baza barasta drede. Parce que bazali la suki batiki suki wana. Mais barasta mususu lokola biso toza barasta o ya philosophie. Philosophie ya rastafarisme. Parce que le rastafarisme c'est une philosophie oyo tozo kanisa ke molimo et les kinzoto. Donc bilamba ndenge na biso ya kozala musuni na biso eleki molimo na biso te mutunde molimo yango na biso barasta tochaka liboso molimo olie ya musuni oyo tozala yango parce que ndenge balobaka na lingala kitoko ezali mabele. Voilà. Merci beaucoup à Demeuro qui dit mon chéri depuis Paris en tout cas dans votre tenue en wana vraiment c'est que j'aime concernant ngai Mosakoli Boyka malobombo ka on va motuna voilà 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 bonjour le professeur Godé. Bonjour papa Boyka. Merci. Papa professeur Godé Mwamba, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi l'esprit panafricanisme, c'est quoi le panafricanisme? Panafricanisme malheureusement dans le bien en français c'est panafricanisme ezali bomoto ya moto mwindo. Voilà. Valeur na dignité ya moto mwindo, c'est ça le panafricanisme. Biso oyo tolutaka tobundaka po moto mwindo a récupéré place na ye ya monde parce que moto mwindo c'est lui le tout premier oyo aza na valeur na parmi batu yenda kelama ki mutu ya liboso yenda pesa ki culture ya liboso il faut azonge la place na ye ya premier na monde mobimba. C'est ça le panafricanisme.
oyo biso tobundela. Merci, professeur Godé. Ma deuxième question est celle-ci. Quand on obéit le panafricanisme, je vois que l'obéit beaucoup plus maintenant. Oui. Alors, quelle était la raison pour ce qui vous demande M. Bob Marley, vous me permettez d'appeler M. Bob Marley, à Bundalitio pendant que lui-même était médecin? Non, d'abord, il faut d'abord savoir que Bob Marley a botama na Papa Mundele. Anglais, c'était un capitaine anglais. Oyo azalaki na ba plantation ya Jamaïque. Mais maman ya Bob Marley yazaki mwindu lokola ngai. Peut-être kolekana ngai. C'est ainsi que Mundele papa na ye capitaine Marley nde abotisaki esclave na bango. Mais lokola yo moko yebi bien que maman na bana bolingo mingi ezalaka côté ya ba maman. Et que lokola capitaine Marley azalaki mutu ya armée ndenge nazoloba capitaine abandaki kokende mingi na bitumba ya armée anglaise. C'est ainsi que Bob Marley abanda kotikala na mama na ye azotala ba condition ya mabe oyo ba mindele mususu wandaki kosala contre mama na ye yango wana ye passe revoltaki pona kolakisa ke bato mwindu pe bazali bato lokola bato nyonso pe ba mayele koleka ba mindele. C'est ainsi que vi na ye mobimba a sacrifiaka yango po a bundela bato mwindo balongwa na mulili place bazalaki balongwa na discrimination o bango moko na et puis faiblesse na bango bandako mimona ke baza batu te bakoma batu lokola batu nyonso pe baleka na bamindele parce que balekaka bamindele na mayele. C'est vrai que na combat wana Bob Marley azalaki empoisonné plusieurs fois na combat wana parce que ezaki période oyo bautaki na esclavage na période wana pe atentaki Bob Marley il y a plusieurs reprises balingaki babomaye au message na ye wana elekate mais lokola nzamba la lakate nzamba azalaki na ye ti na ndenge kokisaki 36 ans parce que Bob Marley est mort à 36 ans na 36 ans wana balobaki Bob Marley akufaki na cancer mais mpona biso toyebi ke Bob Marley babomaki ye na bamindele parce que balingaki te message ya Bob Marley elamusa bato mwindo elamusa bato ya Afrique pour Afrique et récupérer dignité na yango. Voilà, merci beaucoup pour nous kitoko makasi. Donc d'abord un message nini ovuma Bob Marley ya kinango na banzembo na ye. Manyola na molai na ngope na mozindo. D'abord eloko ya liboso Bob Marley banda ko senga biso bato mwindo tolongwa na boumbu ya molimo. Voilà. C'est la première chose, c'est que soki yo moko on se considérer que vous êtes esclave. Okokoma esclave. Esclave na ndenge nini? Nazui kaka oyo ba problème yé akutaki à l'époque tozalaki na apartheid en Afrique du Sud tozalaki na colonisation na ba pays ebele ya Afrique. C'est ainsi que ayembaki na nzembo oyo akosenga batu parce qu'à l'époque Afrique du Sud ezalaki libéré te asengaki Zimbabwe ba libérer Zimbabwe. Ce qui Hollandi nzembo ya Bob Marley ya ba libérer Zimbabwe okomona ke asengaki bato mwindo bazwa manduki babundisa bamindele oyo babandaki kokoloniser Zimbabwe po ba libérer Zimbabwe. La même chose ba libérer à partir ya wana ba libérer Zimbabwe, ba libérer Mozambique, ba libérer pe Angola. À partir ya libération ya bamboka wana oyo babandaki kobenga les pays de ligne de front, yango wana bato lokola ba Mandela batikalaki na apartheid na Afrique du Sud, bango pe babundi na Afrique du Sud po ba se libérer. Bato mususu peut-être bayebaka te comment est-ce que Mandela akomaki Mandela ndenge zalaki wana. Mandela c'était un jeune garçon oyo akendaka kotanga na Angleterre parce que bango bazalaki colonisé pratiquement par ba anglais. Ake atangi na Angleterre atangi droit aye kozonga en Afrique du Sud akuti bandeko na ye bazali maltraité par ba mindele oyo bayaka ko squatter na Afrique du Sud. À partir ya wana Mandela alobi non ngai na kondima yango te poto continuer na boumbu ya bato ya bamindele oyo baye ko vandela biso na mabele na biso ya Afrique du Sud. C'est ainsi que Mandela akutaki mouvement mususu ya libération oyo babengaka Kosatu. La Kosatu ezalaki lokola syndicat ezobunda contre bamindele mais babandaki kobunda na non violence. Mandela lera komaki d'abord akutaki banani akutaki ba Walter Sisulu akutaki ba Desmond Tutu ya lobino tobondi mingi na non violence. Maintenant Mandela na ye azui branche ya jeunesse
ya na Zimbabwe. Voilà. À partir de Zimbabwe, le président moko ya Zimbabwe oyo Robert Mugabe oyo toyebi te ou bien Manangangwa oyo azali wana te, mais oyo azalaki na rébellion à l'époque, c'était Joshua Nkomo. Bakutani na Joshua Nkomo, Joshua Nkomo alobi na ndimi boya ko se former awa na Zimbabwe. C'est ainsi que Mandela a commencé na Zimbabwe à apprendre maniement ya manduki. Mandela ne s'est pas battu avec la lutte non violente. La lutte non violente est venue après. Ake na Zimbabwe a joué manduki, a yeko zonga en Afrique du Sud, a parti ba bombe na chemin de fer explosé, ba ye akimi a zongi Zimbabwe, ba formé ye lisusu, a ye na lutte mususu armée, les rayaki mbalami bale, ba kangi Mandela, ba ke na ye na prison, oyo a salaki 27 ans. Donc en ce moment-là, Mandela s'est battu pour libérer l'Afrique du Sud. À partir de Yawana Bakangi Mandela, le Kolazaki leader Mounene a charrié déjà espoir, il y a jeunesse, il y a Sud-Afrique. À partir de Yawana, les Sud-Africains va continuer la lutte na Bango. La lutte ya Sud-Africain, nous allons côté Moko, les Alaki Oyo, les Alaki lutte non armée, mais côté Moussousoupé, les Alaki lutte armée, la Kosatou par exemple, ou bien Boutelezi, abandaki ko bunda lutte armée, pendant que Mandela abandaki ko bunda la lutte non armée, après avoir fait Bakunae, il y a ba bombe mi balewana. Donc panafricanisme en ce moment-là, et ça là qui que Congo na biso mboka na biso oyo, l'air to komi indépendant, mutu ya liboso parmi batu ya liboso en Afrique. O batele melaki ba mindele, c'était Simon Kimbangu, voilà. C'était Kimbavita, mais boyebi que déjà en époque coloniale, pour anglais bakota na Katanga, coloniser Katanga, il y avait un grand chef qu'on appelle le chef Musiri, un anglais, un capitaine anglais d'ailleurs, Botson, Ayaki, pour Asenga, le roi Musiri a se soumettre na ba anglais pendant colonisation, roi Musiri a boyi, de kol a boyaki, ye anglais a zu munduki. Abeti roi Musiri na batu na epe babomi ba militaire wana anglais bazalaki mibale lelo soki oke na Katanga na Ngaranganze na village Ngaranganze à quelques kilomètres ya Likasi okomona tombe ya roi Musiri oyo aboyaki ba mindele bakota na Katanga okomona pe ba tombe ya ba mindele mibale wana ba capitaine Tilelo ezali parce que ba congolais ba bundaki contre pénétration ya colonisation. Yango wana na kati ya lutte ya panafricanisme à l'époque, non seulement que tozalaki na Joshua Nkomo na Zimbabwe, et puis tozalaki na Agustino Neto. Agustino Neto boyebi yende a précédaki nani Eduardo Santos azali remplacé par Lorenzo. Mais avant Lorenzo, tozalaki na Agustino Neto, et Agustino Neto abundi na apport ya ba cubain, même na Che Guevara ayeko bundisa pour ba libérer Afrique australe. C'est ainsi que vers les années 70, Angola est comme libéré, Congo est libéré, voilà. Zambie est comme libéré, et Nyoswana Tokoti na libération contre la colonisation, mais etika la kisiko yo dictature, oyo tozo bundarango ti lelo nano to sollicité. Wana côté ya Afrique ya Sud. Voilà. Afrique du Sud, Afrique centrale. Afrique centrale tozaki na Lumumba awa na Congo, mais na Brazza tozaki na Maria Ngwabi. Na évité ceux qui bateau parce qu'il va penser ni Maria Ngwabi, mais à Brazza il y avait Maria Ngwabi. Maintenant Lumumba ndé a Lumumba qui na panafricanisme na ye awa akeko la kisaba kwa Nkrumah. Donc ekomi kwa Nkrumah, ekomi bache kantajo bakoteli sikoyo makambo ya panafricanisme. L'air bakoti makambo ya koloba mutungindo azwa place na ye ndenge ezalaki ya kala ba respecter ye pe par ba peuple mususu do ba mindele. À partir de ce moment de bozomo na sikoyo na Afrique australe bozalaki na Thomas Sankara, et Thomas Sankara to yeko bota lelo ba Traoré bayeko kobota ba Traoré lelo tina président ya Sénégal azali panafricaniste parce que lelo azo bunda po ba revoir ba contrat entre la France et l'Afrique, la France et le Sénégal. La même chose que Batuya Burkina Faso, Batuya Niger, Batuya Mali, basali nyonso pona ko bengana ba impérialiste français na ba impérialiste américain balongwa kuna. Malheureusement bango bayeko kuta pays moko ya pembeni na biso le Rwanda et comme il concentré ya ba impérialiste o bazo bundisa Congo na biso. Yango wana
nalobaki lelo oyo tokondola nyonso wana mpona kolakisa bana ya Congo ke bitumba oyo tozobunda eza bitumba ya molimo ya solo mais eza mpe bitumba ya nzoto parce que il faut kobunda na baoyo bandeko na biso ya mwindo oyo baza batraître par rapport ya panafricanisme oyo bazosalela bamindele bazosalela baaméricain bazosalela bafrançais bazosalela baanglais mpo baya kobotola nkita na biso ya bakongolais mpo bakende na yango mpo bakabola mboka na biso na biteni parce que bazobanga ke mboka e Congo soki lobi edevelope makasi lokola gâchette ya Afrique ezalaka na Congo lobi na lobi Congo ekokoma puissance ya monene soki ekomi puissance ya monene ekoconcurrence na bango mais malheureusement ti lelo nano baganye te mais biso tolala te tolala pongi ya nguma. Voilà, merci beaucoup. Biso tolala te la pongi ya nguma na ko chiter l'émission na ngai mais moi motuna moko pina ko pesa maloba concert na moi bolimbisi muke na ba moi na biso na Congo awa parce que na ko yebi moi mozime makambo malam nani vraiment oyo asala moi style ya et papa biso bon Marley sabi na ko yemba na ba mutu congolais moi moko mi balé ko chiter ko tanga biso ba komo na bango to bazali. D'abord, il faut que nalobake d'une manière générale, voilà. Musique na biso, surtout oyo tosali na capitale, ezo kende mingi na jouissance. Kaka makambo ya masano. Voilà. Ezo transmettre vraiment message. Mais soki totali na histoire na biso, ba mususu pe ba mituna. Comme oyo ayembaka, o na mitunaka. Batu nyonso kaka mindele. Yesu mwana nzambe mindele. Marie Mundele, Verkis, mais Batignoso Mindele, Biso, Batumuindo, Toutawat. Donc il y a eu des musiciens congolais, Oyo Bami Pesa, Nabanzembo wana pe Bayemba, et Boyebi Kenzembo wana, à l'époque coloniale, Bapekisaka Yango et Beta. Parce que Ebandaki Kolamusa, la Congolais, na esprit na bango, il y a libération. Il y a mi balé Oyo, Ameki Koyemba, Ezali Papa Wemba. Papa Wemba ayembaki esclave. Ayembi ndenge bayaki na Congo bakangi ba esclave ba memi bango na se ya ba bateau ya minene bake na biso na Amerika boyebi nzembo wana bato ya papa Wemba nyonso baza na Kinshasa bayebi yango très bien. Mais na musique na biso ya reggae ezaki na Peter Kimbangu na kanisi bato de babosani ete Peter Kimbangu c'était le seul awa na Kinshasa oyo ayembaki alandaki style ya Bob Marley pe na reggae pe akenda iboso. Mais par contre côté ya est nyonso mobimba banda Katanga Nord Kivu Sud Kivu Maniema ti na Ituri bango ba musicien baza ebele oyo basala kakirasta. D'ailleurs nazo yebisa na bato oyo baza na Goma lelo oyo na foyer social ya Goma ba rasta pe baza ebele bazo sala concert ya munene pona yango. Mais nazo senga na ba musicien na biso balanda lokolo oyo ya Bob Marley balanda lokolo ko développer libération ya spirituelle na bango oye tozala kaka mabina na ndenge biso moko toyebi banzemo na biso oyo salaka biso soni wana oyo tokoki koyoka te na famille na papa na mama na bana tolongwa nzela wana tokende nzela ya mateya oyo ba maître Franco bazalaki na yango. Mais na niveau ya Afrique, héritage à Bob Marley, ezali mwa munene. Voilà. En Afrique du Sud, Lac Dube par exemple, c'est un grand. Ayemba kiti na ndenge baboma kiye, babomela kiye musique wana ya reggae parce que eza musique ya libération. Mais ceux qui ok na Afrique australe, on commence Alpha Blondy. Donc Azali, mais Alpha Blondy ezali, mais non seulement kaka côté ya musique. Mais ceux qui ont moni Nathalie Young par exemple. Asa mwana mwasi, mais ye asali musique te, mais ye asala ka vidéo azo communiquer pona kolamusa batu mwindu bazala éveillé par rapport ya mabe oyo ba pays occidentaux o bazo sala na Afrique. En passant, Nathalie Young, c'est une malienne, pe babengana ye na France parce que makambuye alobaka ezalaka tellement vérité que ba français bazo supporter yango te, mais yango pe ezo ouvrir esprit ya ba congolais, ezo offrir esprit ya ba africain. Mais nalingi avant na suki sabatu o bazo sala ndengwana nazo senga na ba
congolais biso nde tobandaki panafricanisme mais tobungi bacongolais ebele baza lisusu na nzela ya panafricanisme te batikali kaka kobina batikali kaka kolia batikali kaka jouissance komela batiki nzela ya bitumba oyo balumumba batikelaki biso oyo basimo kimbangu batikelaki biso oyo bamama na biso mama afrika ya liboso Kimpanvita atikelaki biso yango nazosenga na bakongole nyonso soki tokontinue kaka kobina mabina ya ezanga ntina soki tokontinue kaka kolia na komela toperdre sens ya lutte na biso à ce moment là ndenge Bob Marley alobaka la lutte en fait seule la lutte libère donc tokozala baumbu parce que tokoperdre esprit na biso ya kobunda nalingi na rappeler bakongolais que histoire na biso ezali histoire ya kobunda soki okere kote ya bakoko na biso oyo bapeupla Afrique centrale parce que ata balobi nzambe akatela biso boye tolali na pongi bakateli biso Congo te tobundaki toconquérir Congo ndenge toconquériraki Congo na ndenge bamosusu mpe bakoya bakosokoma biso libanda ya Congo tokobanda otala tolobi biso touta na Congo non il faut que to se battre na Congo pour que totikala bacongolais parce que tozo mérité Congo oyo bakoko na biso babundelaki po baganye Congo epai na biso par exemple na baroyaume na biso lere boke kobunda par exemple mutu oyo bakomona ye ke babetaki ye masashi na tolo te babetaki ye masashi na mokongo epai na biso balelaka ye te parce que c'est un traître azali faible akimaki liwa eza eloko oyo babundelaka mpona koganye mboka. C'est ainsi que je demande à ce que toute la population congolaise bakoma bahéros lokola bakoko na biso bazalaki bahéros parce que soki bakoko na biso bazalaki bahéros te lelo tolingaki tozala boye te lelo oyo bamwa mboka mike balingi kosakana na Congo parce que biso toperdre courage na biso ya kihéros tokomi lokola bato nyonso tosuki kaka kolia komela kobina kosakana et non pas kopenser au élargissement ya espace vital na biso yango wana bazomonela biso manduki na bango wana Bob Marley disait il ne faut pas avoir peur de la bombe atomique parce que personne ne peut arrêter le temps. Redemption Song oyo bakoko landa nzembo wana malamu bakoyoka Redemption Song. Il ne faut pas avoir peur de la bombe atomique parce que personne ne peut arrêter le temps. Donc biso ba congolais tokoki kozala na bobangi ya eloko ata moko te. Il faut biso nyonso tozala bazalendo lokola oyo bazobundela biso na Nord Kivu na Sud Kivu. Merci beaucoup ça va nous kama motuna parce que na romi chité hein. On passe à Goudé, je pense que la langue là yo que nous dit mais tout que là du côté un peu spirituel. Parce que Nathalie bato ezotanga na ba mbulo bango ba banda ki lit ya panafricanisme. Mais que ça moi pas calcul dans la Amérique. Nathalie peut-être Bob Marley pas acquis. Mais qu'est-ce qui fait que Bob Marley n'attend ailleurs panafricanisme lié à l'obéli et ce pouvoir et les autres demeurer jusqu'à maintenant. Bon, je ne dis pas que c'est comme si Bob Marley, il était l'esprit incarné dans l'homme. Non, Bob Marley c'est un prophète. Bob Marley est un prophète, il y a rastafarisme. Na kati il y a rastafarisme, surtout l'air tout ça là quand concert rasta, il y a 3 dimensions. Il y a concert rasta. La première dimension est culturelle. La deuxième dimension est spirituelle. La troisième dimension est communicationnelle. Donc, dimension spirituelle, ça veut dire quoi? L'air tozoloba. Par exemple, biso barasta. Bolingonde ezalaka arme na biso ya liboso. C'est l'amour. Pourquoi bolingo? Parce que tokanisaka ke mutu oyo aza liboso na biso akelama na elingi ya Nzambe. Donc, c'est l'image de Dieu. C'est pourquoi Bob Marley vous dit il faut combattre le diable avec les armes de l'amour. C'est pour moi ni lelo pendant nini toza na problème na humanité na biso. Toza na problème na humanité na biso parce que Nzambe lera kela ki bato akeli bato mususu o ya poso ya pembe wana na mutu na bango ezaka koboma. Ils n'ont que ça comme philosophie, les tuer les gens. Non, les Africains basali fondamentalement imprégné par l'amour, parce que le christianisme lui-même vient de l'Égypte et des Noirs.
Alors, maintenant, lokola toza confronté na ba sauvage, oyo pona bango kaka koboma, pona même pour venir prendre les minéraux au Congo, ils préfèrent tuer les Congolais au lieu de venir correctement. Mais biso pe tokota la bango pambate, yango wana to composer bango terreur oyo bango bazoya na yango parce que bango bandima kaka équilibre de terreur. Soki bango bagangi, yo pe ganga po bayeba ke mobali azali wana. De soki bagangi yo ke kokota na chambre na yo, ozo banga bakoya kokotela yo, bakozwa na mwasi na yo na bana na yo, bakokende na bango. Yango na rezo senga ba Congolais nyonso place ezali, esprit wazalendo ekotela biso parce que wana nde esprit rastafarisme. Voilà. Na esprit rasta wana ezali nini? Ezali esprit nde eleka nzoto na biso, kolata na biso, kolia na biso, mituka toza nango, bandako toza nango, eleki bomoto na biso te. Il ne faudrait pas que parce que yo otiaka parfum ya $100, nga na tiaka parfum te, naza mutu te lokola yo, okomi konyata ngai. Non, ça veut dire quoi? Ezali légèreté, il y a définition ya mutu. Parce que mutu ezali esprit, parce que esprit wana ekufaka te. Lokola balobaka kitoko ezali mabele. Bon moto na biso ndenge toza boy, eza mabele. Oyo eleki nyonso ezali molimo na biso. Pe molimo na ngai, na molimo na yo, na molimo ya o bazana si, na molimo ya mwana mwasi, na molimo ya mwana mobali. Ezali molimo. Voilà. Ezali na différence ata moko te. Bolingo oyo yo ozana yango na molimo na yo de kopesa yo valeur liboso ya Nzambe. Merci professeur Goudé. Merci beaucoup. Vraiment na zangina mayele ya motuna suka parce que to na to chic. Parce que on a comprend on le comment on a quatre chansons Bob Marley et Balbi. Comme on dit ça diable na mandoko eza na bolingo. Oh, plus loin encore, la Bible dit, notre Dieu est amour. C'est par amour que Dieu avait créé. C'est par amour que Dieu a créé. J'ai vite compris que Bob Marley, il était un prophète. Il était un envoyé de Dieu. Le bateau de mon accueil, un musicien profond, donc l'ignorance soit le plus grand. Voilà. On comprend qu'il était un messager. Absolument. Alors, ma dernière question est ça. Parce que tu as peut-être piste de solutions pour permettre dans la qui sera moins n'engagé et aujourd'hui on a l'état pour ma peau tambola. Et nous ça va il faut autant pour la peau bien associée. Là on tient l'équation. Voilà ça mon simba de autant pour la peau que l'obité aux alliés rwandais. C'est ça. Alors nous oyo africains tout comme moto moino a conquis que ça la peau lelo akabwana l'impérialisme il y a impérialiste. Non, il y a liboso ezali kotangisa. Il n'y a que l'éducation. Kotangisa ezali nini? Par exemple, pour lobby musique. Musique est partie, il y a kotangisa. Est partie à communication. Voilà. Mais mingi, télévision na biso, radio na biso, classe na biso. Lelo oyo soki omoni, mate ya oyo bazo pesa, ba leçon bazo pesa na classe ya lelo. Eza oyo tozaki nango à l'époque coloniale. Classe na biso ezo fongola ba Congolais misu te. Donc il faut changer tous les programmes scolaires pour adapter na éveil culturel, na spirituel ya Batumundo. Ce qui doit continuer avec les mêmes programmes éducatifs scolaires, tozalata capable ya créer tongate parce que ba programme d'éducation, programme d'enseignement, est à la primaire, est à la secondaire, est à la universitaire, est à la qui conçu na ba mindele ototika la baumbu na bango. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est de revoir les manuels scolaires et les programmes de formation académiques. Et n'a toujours exemple moi moko peut-être batumususu bamona kalokola ezali moi libanda na senga kakaka na ba professeur na biso tozala kala bango na université. Moi na kokota na université asali 6 ans abimi na licence ou bien na maîtrise na ye ya commerce. Azali licencié en commerce. Pesa ye $100, tia ye liboso ya lopango na bango, akozala capable ya komema $100 wana te ekomata $200. Par contre, akolia mbongo wana ekosila. Mezwa mama oyo atekaka makala. Je m'excuse. Oyo akei université ya commerce te. Pesa ye $100, mama wana lobi akolesa famille na ye mobimba. Lobi soki oye okokuta na $150 na kisi yo akosilisa mbongo nyonso wana te. Nani entre bango mibale wana azali licencié en commerce.
moto aza licencié en commerce ezali mama wana voilà mama wana bazo négliger ye bazo ridiculiser ye batali moto oyo asimbi lokasa ya pamba le diplôme bapesi ye valeur parce que asimbi na ye lokasa ole ya moto oyo asimbi connaissance bazo reconnaître ye te. Ça veut dire tout le processus éducatif, tout le processus de socialisation, il y a des Congolais, il faut tout transformer yango pour les Congolais basent capable d'hériter le Congo et d'être parmi, parce que le Congo est destiné à la grandeur et à la puissance, d'être demain des gens qui méritent la puissance à travers le monde, comme les États-Unis, comme la Chine, comme l'URSS. Biso na vision na biso panafricaniste, le Congo ne peut pas être comme un pays ordinaire. Non, non. Nous devons être entre la Chine, les États-Unis, ou la Russie, ou la Corée. On ne peut pas être 5e, 6e position. Mais nous, il faut pas travailler dans le manuel scolaire. Il faut travailler dans le contenu. Il y a des églises. Parce que les églises sont tous dans le lot. Il y a des églises à Boumbu. Il faut aller vers les églises de libération pour permettre à ce que le lobby Congo Nabiso et la Mouka. Parce que les élites à libération, les élites à développement. Parce que quand ça dit que Congo est à la puissance. Awa tozangini. Tokoki ko fabriquer bombe atomique. Pas bombe atomique et sali que américain ba komi puissance mondiale. Et outi awa. La ligne peut libérer l'esprit ya ba Congolais tous. Pour le loba même ka Rastaman il a le lengue moko. Parce que j'en connais beaucoup de gens. Ouais. So bini banda le téléphone de benga gouvernement ba yanké hein. To benga plus benga ba tcha. Oui, c'est ça. O ba ba no kaya no la vie, no kaya no musique. No musique, oui. No kaya no l'école. Alors d'abord il faut qu'on lobby Dja ou Dja ça veut dire le Dieu. Dja Haïlé Sélassié, le rastafarisme reconnaît comme étant un dieu, on l'appelle Dja. Dja c'est un dieu. Yo oza Dja parce que oza Nzambe. Le gouvernement est na Nzambe. Il est pas Nzambe parce que tokelama na lingi ya Nzambe. Je suis un dieu, naza Dja. Mais ça ne veut pas dire que tous les rastas bazali ba voyou. Non, moi je suis un rasta. Excusez-moi. Moi je suis un rasta. Est-ce que je suis un voyou? Non. Non. Donc, bisonde, dakota la barasta, tozota la bango, na esprit na biso ya koloba, rasta, mutu, parce que si tu lobi mutu normal, il faut la nini, il faut la tabilamba ya boye, il faut la bachette à non, il faut la katasuki. Non, ce n'est pas ça qui fait l'homme. C'est que bango bazo salir l'image ya kozala rastaman. Non. Bango bazo mona die so bazo na dia mbati za rastaman. Non. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention à la philosophie Rasta. Parce que Bob Marley Yemoko, Barasta Oyo, Bazalaka na Jamaïque, parce que Barasta ti lelo Bazali, na ba montagne ya Jamaïque. Journée Mobimba, Bazo Betambunda, Bazo Bina, Bazo fumer. Mais ces races-là ont traité Bob Marley de traître. Parce que Bob Marley a utilisé l'électricité. Parce que bango balinga ki makambo électricité te. Kuna na ba montagne bazali. Basilate. Parce que pour eux, ils ont refusé quoi? Ils ont rejeté tout ce qui était occidental, tout ce qui était blanc. C'est pourquoi bakenda ki komi bamba na ba montagne makasi, na kati ya montagne, ils ont même refusé de travailler dans les plantations parce que ba plantation ezaki ba plantation ba mindele. Ba boyi makambo nyoso wana loko ba longola ki bango na Afrique, bango comment on dit, ils se sont révoltés, se révolter, qui revendent dans la montagne, le rythme reggae que Bob Marley a modernisé, mais ce rythme-là existe, je peux dire à l'état sauvage, ça existe. Mais, ndenge yo komona ye, parce que azana bilamba et toboka, yo omoni ye kazana valeur te, mais son yo, il faut les éduquer. Pour comprendre que valeur ya mutu eza elamba na yete. Valeur ya mutu eza ndenga kateli sukite. Voilà. Valeur ya mutu eza parfum achete. Valeur ya mutu eza chaînette en or ache alatite. Naza omona ka bague na ngai ya mariage na oyo anon na ngai ya contre le rhumatisme. Tu ne me verras jamais avec une chaînette en or parce que ça ne m'apporte rien.
C'est ça le rasafarisme. Bino oyo bozota la bango, bota la te parce que bilamba na ye ekokani na oya yote, yo oke kolata Versace, oke kolata soki Jimmy Weston, omoni ye alati pantoufle, yo omoni ke pantoufle na ye, ils ont diminué ye par rapport na yo. Non, c'est pas ça. La valeur ne se comporte pas dans ce qu'on a, mais dans ce qu'on est. Bomoto na yo nde valeur na yo. Biloko na yo ekotikala comme biso tolobaka na Kinshasa, ata oza na bapango, ata oza na mituka, ata oza ata. D'ailleurs, les gens finissent par dire quoi? Parce que ça na mutuka matisi na donc d'une manière générale, bisonde to comprendre philosophie à Barasta, to comprendre que valeur na bango eleki. Na lingi na zonga na société na biso africaine. Lelo oyo soki obimi na mutuka ou bien obimi bakobenga yo grand prêtre. Parce que bamoni oza na mutuka. Parce que bamoni yo kobimisa ba 1000 francs kopesa bato. Mais na bamboka na biso bakendaka epai ya mutu aza na mbongo te, bakendaka epai ya mutu aza na sagesse. Na pokwa boyomo na quartier mobimba bake epai papa Kingandi parce que robeta masolo ya histoire ya clan na bango. Mais biso nde na vision na biso tomoni ke mbongo eleki valeur ya histoire, sagesse. Voilà. C'est comme ça que nous donnons beaucoup plus d'importance. Na bato balati bilamba o bango bazo kanisa ezali propre. Mais en fait c'est rien les habits que nous avons. Tobotama mutakala, tokokende pe mutakala. Naka mwa mabele moko muke boye. Ya moins de 2 mètres. Otiki ba étage, otiki nyonso. Otiki ba étage, otiki mituka, otiki ba chenette na yo à nord, avant même yo pour la kuna, parce que ba panzi yango a na bato yo otikaki. Donc il faut comprendre que la valeur ne se situe pas dans ce qu'on a ou dans ce qu'on chose, dans ce qu'on s'habille. La valeur est intrinsèquement dans l'image yamutu oyoyo azana kati na ye. C'est ainsi que tous les rastas bisonde il faut total akabango comme étant des êtres supérieurs parce qu'ils ont renoncé au matériel, ils se sont sacrifiés comme ba prêtre bazan sacrifié, ba renoncer makambo basi, ba renoncer makambo matériel parce que les prêtres serment pour la pauvreté, ba abandini pauvreté, mais ba pesi valeur na bomoto na bango et non pas bilamba, souki, ba parfum, ba chenette, ainsi de suite. Barasta, c'est la personne naturelle. Barasta, c'est même là les hommes qui ont beaucoup de valeur, qui qu'on respecter Nambo Cannabis. Parce que si vous avez un rasta à la tête du pays, ako kende ko somba Rolex te. Ako yibate a kende ko pesa batu ba jeep. Non, un rasta lui-même, il sait qu'il travaille pour les autres. Moutoumoussou soyaki un peu na vision ya rasta, c'était le président Laurent Désiré Kabila, akufaki bomonaki banda kunayete. Bomonaki banda kwa Laurent Désiré Kabila te. Bomonaki te mituka ya bana na ye, ya mwasi na ye kutu. De to banda ki bomona ye te. Na bana na ye to yebaki bango kutu. Il est venu avec une vision rasta. Voilà. Mais voilà comment il avait dirigé le pays avec la vision rasta. Quand on a une vision rasta, on n'est pas dans la jouissance éternelle. Non. On est dans le travail pour l'autre. Parce que biso barasta, on incarnaka, biso eza bolingo. C'est l'amour. Parce que tu vois dans l'autre esprit ensemble, image ensemble. Voilà. Au comment dans l'autre, c'est que les longs à lati, ce qui complet babengaka président, oh non, ngana neki yo parce que ngana zana complet boy. Non, ça n'existe pas chez les rastas. Les rastas, c'est qui compte, c'est sa philosophie, c'est sa pensée, ce sont ses objectifs. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Parce que le bingi, papa a dit ça, des choses à moi, mot de la peine, on va pas Rolanda, attends moi, que ça fait moi plaisir. J'ai dit bonjour, na pe simbote na famille nanga mobimba. Voilà. Na pe simbote na madame nangai Fifi Mavungu Solange. Na pe simbote na papa nangai azana ndako nangai Mikolo. Merci. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Merci beaucoup JMK depuis Paris dans Botenou Angwana, Jean-Marie Kalam, en tout cas en Botenou Angwana.
pour nité na pétasse qui bimbouz bambote na bino mingi yangwana. Il s'appelle Asta Cosette, mon ami chéri, hein, depuis quelque part bambote no pe yangwana. En tout cas là c'est ramani grande dans ça vraiment grande dame. Merci beaucoup à mon boss Jumel pour l'opportunité que ça a toujours na ko panjara ben teke malamu moko sia moninga pe na ko manyola ngona mulai pe na mozindo. Merci news mingi à Montréal de donner moi la mukesi ma caméra. Merci pour na ko bisanga moi mafuta boy quoi. Ce qui était dans mon sous. Merci beaucoup. Na la vidéo tout le monde a balasina. Bisous. Bye. Biso to telemi awa balobi yo otelemi wapi ya wana zo senga bino bo s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bo mona ba gag ba émission éducative boni bo mona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso to telemi ba kona biso les sikolo s'abonner alors massivement ici ba komi abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika.